Le 8 mars, il y a mon colonel sur tout le monde entier célèbre la journée de la femme, la journée pour la lutte des droits de femmes. Na bwende mo kola lelo, rachu la caramel na kiteli bino pour na bino sur terrain, pour na ko solo la pe ko talo lenge nini fête wana ezali ko salama basi est-ce que ba yebi but ya journée il y a le 8 mars, est-ce que ba yebi que 8 mars ezala kaka journée moko mais moi mon bimba ya mars ezala ka dédié pour na célébration il y a lutte pour les droits de femmes. Na bwende to ko solo la na ba fille ba maman va mettre un peu ko expliquer biso vraiment ce qui ba yebi historique. Il y a le 8 mars et puis est-ce que ba yebi vraiment qui bomoto na bango bako pesa place na bango est-ce que bako yeba droit na bango na kati ya société na kati ya mboka surtout awa na mboka na biso la République démocratique du Congo. To retourne un peu mibali pa balobi tellement que thème ya année na national ezako senga pe koloba que Congolaises, Congolais, bah s'élever pour défendre les droits de femmes. C'est-à-dire, na mibali na basi, battez les mains pour ma bunda. Pour tomber la bongo droit, il y a moi si na bwene to tout na pe mibali, to tout na pe basi, ba pe sabiso ba point de vue na bango. Bolanda. Congo en général, oui, mais ici à Kinshasa, non. Je ne pense pas parce que jeune fille net babiso. Moi, je porte l'épargne. Je des collègues au cas, babo ya liputa te ya ba maman, bango balika mo liputa batongisi roba mukuse, oléa mi tongisa elo moi bien, roba mulaye pe ça est valeur. Liputa ils ont honneur et pe ça moi si valeur d'unité tout ça. Mais les loyo et comme au monde moi si à zombi liputa na zandu a préféré tonga roba mukuse et lo comment sexy que ala tango boya kanga ndike ba kanga ndike ya ba maman. Pour na comportement en tout cas ba jeune fille lelo balingi ba fertilité trop. Balingi vraiment ba fertilité. No pe ça va conseil que to landa ba maman na biso ya kala. Et c'est important te rola ta ba mini tout ça to la tali puta na ndike singel na mode to landa ba mode wana te. Ceux to landi ba mode ko boma mboka to boma mokili. Moi de mars zali moi dédié à la femme congolaise. Azana lokumu na mboka na yeto te. Na minute au moins ça Congo za lokumu te. Ah mabele ki bango trop. Ndenge mabele tinini. Mabe elati lina basi zana mubulu okotika nzoto libanda siko mubala na ngasi siko mubala ngo ya ndako musane nini no musale zate do faut like nzoto ngona mutu longe komi na ngo kaleso ya mwasi koma societe no ndenge societe za libanda ndenge kaleso ya mutu ezali do bakotika nzoto pulaye donc moi ko pesa bango lokumu ezate le 8 mars pour la eza journée ya nini nini sengeli pour na relaxa ke toza ko célébrer mokolo yango pour le 8 mars. Le 8 mars ezali mukolo ya ba mama. Mama nyonso tout. Et ezala papa esengeli alengela mama mukolo yango po eza fete ya biso ba mama. Mama pe ifo lengela papa ko lambela ye ko bongisa ke lelo eza mukolo na biso ba mama ya ko sepela esengo ya ba mama. Yango tozo sepela lobby journée ya le 8 mars. Si le journal le 8 mars ezali ka lobby mais ezalaka moi mobimba. Est-ce que ça ka journée ka to sepela ka esilo lameli papa pour to sala ngo peut déjà chaque jour. Bon, ezali journée ya moi mobimba to boite mais pour na journée ya le 8 mars wana ezaka rapport na biso ba mama. Ozomona po na ko sepela ça ba jour ba moi nyonso tout to sepela kaka esengo na biso ba mama le 8 mars. Mais lelo to moni le 8 mars c'est community ba rendez-vous ya bana basi ba misusu bazo profiter occasion wana po babima na mibali ba misusu donc mukolo ya lobby le 8 mars eza mukolo oyo eza na ba makambo ebele ba misusu omoni akei libela mususu akimi na ndako na bango mais orke ezala ki bongo te. Alors ori kozana le bani ya ko ba kona basi ya Congo ndingo yo monaka baza ko mériter honneur na bango. Non baza ba mama bazo mériter honneur makasi et puis ça biso esengo to pe na jour mo boye que non jour ba mama ça la esengo en fait si eza ba fille mosu pe ba bébé ça honneur ba mama par rapport à bizaleli ba comportement tout qu'on sort alors comme ba honora ba on appelle ça un jour le roi lobby moi mobimba ya mars moi mobimba on eza pona bango to pesi bango bon match to pesi bango pe mo conseil muke sanga te par rapport à maman bazo se comporter mabe ba tika ba maman wana wa zala lokwa ba maman parce que ba maman ne ba tombola ka moka ba maman na lo bakaka ke ndenge zalaka boso femme de participation de balobaka okumisa ba maman
wana journée wana batia yango sikoyo le 8 mars bamama nyonso basepelaka mpo bamama bazwi lokumu bakomi mpe na place ya kozala mpe responsable na kati ya famille. Mama liboso akimi mona kaka pamba mesiko mama akomi responsable na kati ya famille. Il faut asepela journée wana mpona bajeune fille. En tout cas nazoloba il faut bayeba komibatela mpe kozala mama ya solo. Mama ya solo ozwa te, il faut kobatela famille, kobatela mobali na yo, libota na yo. Mama ya valeur azalaka nde ndenge wana. Mama ya valeur azate ke mama oyo mama oyo ozotika nzoto libanda. Mama il faut kolata bien liputa na yo ekangi nzoto zip na yo eza mulai pe ozotama na nzela ozolakisa exemple ya bamama ya ba jeune fille. En tout cas bazongela ndenge mana kolata ndenge biso tozala kolata barobe milai ba jip ya milai eza te kolakisa nzoto libanda. Oui ou non? Maman moté. Bon mané maman zokima aza la femme bon comprendre kaka donc maman akimi penza donc akimi pena le 8 mars mille mo moni donc maman akimi penza donc maman akimi jeune fille pas kimi awa takinega maman do ye pas kimi. Donc merci to kutani malasima to soli pena ba maman ebele mingi to tuni bango ba ibisa biso journée de la femme au juste ezali nini mingi balobi journée de la femme ezali journée oyo ezali fête ya ba maman ezali journée pona esengo ba maman ezali journée zo pesa maman possibilité ya sombali puta ala tali puta mais au contraire to ebi que journée wala ezala journée moko pona lutte ya droit des femmes lutte droit des femmes ezali ko englober makambo ebele entre autres moi si lelo oyo est-ce qu'il faut zala kana si marose da papa. Moi mbongo ya poche ndenge karine pala uta koloba mon solo po ezala il faut ka uta na maboko ya papa. Est-ce que pour moi ça mi sombela tali puta to parfum il faut zela kaka mbongo epa ya papa OK ya ko kipe ko sala moi mbongo moi ko luka pe moi moke oh ye moko ko zala capable ya komi lukela na boyene to kuti pe mama oyo azali pe capable ya komi lukela aza ko sala moi azala moi entreprise na ya moke ako sala mbongo na ye po azala quand même na poids pe na valeur na kati ya libota na kati ya société surtout mi na kati ya foyer na ye mbote maman si kana simbele poser la l'aise oko sala maman to kuti osa musala na yo est-ce que olokela ngo soni te ke no ovandi boyo mosa libala ozoteka ba mikate na nzila jamais na koyoka soni te po eza musala na nga na poni o ekosunga nga na libota na nga. Merci beaucoup. Alors maman pour yo journée le 8 mars c'est la journée dédiée pour la lutte il y a droit de femmes pour yo journée oyo okoki koloba nini pe ko conseiller nini na basi nyonso tout na conseiller basi oyo bavandi bazela ke papa somelanga elamba pour la journée de la femme boete nga na kozela papa somelanga te soki na na makoki na nga ekoki ke na msana nga na sala na somba liputa na nga na somi na nga un jour yo pe soki azana mbongo ekoki ke asomela ko somela mais ezaki obligatoire ke na sala kaki papa somelanga te. Alors le oyo est-ce que basi baza penda basi ya lokumu au na Kinshasa ndenge omona parce que ba jeune fille belé et la télé comportement est-ce que le lo to yiko compter pena moi si moko pe azala pe mokonza mboka akolo bani ndenge omona ka basi est-ce que basi baza penda basi ya valeur na Kinshasa ya valeur pe bazali mais le lo to yiko compter pena que moi si moko azala président de la République et au salema nango akozala un jour pe moi ça et c'est un peu compter moi ça peut représenter la public ce qui comportement na ye ami garder bien ami pesi nandinge pe na koloba nini to comprendre linga les hommes pas si beau comprendre mais asa vraiment na maloba ebele koloba mais linga la fait des fois maman koloba pena chilu beza problème te mugaji wa chitemu ju kengela kusoko mbiju wenda kimbi wenda mwikala muntu onsigalo mwana mbiju wenda kabiene bifila bimpa to mimpa mwana mukaji mbiju wenda kala musokoma urubwa kuvala comportement façon du voilà kabiene bisangisha to kimbi bala imbo kuvala bilamba ba mulumu kumana bigenda no mushie mbiji chana na kabiene bifila bimpa to
ça qui dit là, bino surtout boyoki, toi ça qui dit là na bino. Ouais, voilà boka junior surtout, voilà basi, ba maman tout ça. Donc toi on va toujours lancer la bino mosala, toi on rebette la bino, hein, toi et banane vraiment basi à Kinshasa, est-ce que ba yebi vraiment droit de la femme et la kisilini? Est-ce que journée de la femme pour na bango et lobi ko elingi ko la kisanini? Est-ce que ba yebi que na Congo na biso to ça pe na baso to ko beta to le base à la paix, ba présidente de la République parce que to ça déjà na présidente de l'Assemblée nationale. Ali putana yo. Mibali ya lelo basala kate sokolandi kaka mibali ya lelo okoya kobamba liputashi teka mumbango na yo mibali ya lelo basala kate sokolandi kaka mibali ya lelo. Je suis la génération égalité. Levons-nous pour défendre les droits des femmes. Les Ali Bongo thème international. Il y a journée, il y a le 8 mars pour l'année 2020. Tout comme ça, la bongo reportage pour tout na ba maman ba yebi service ceux qui ba yebi thème il y a année 2020 puis ba yebi utilité il y a droit oyo les Ali Bongo célébrer droit de la femme les Ali Bongo célébrer le 8 mars et puis ba yebi service va prendre de vie na bango égalité linko lo banini. Le lot est que basi faut baza autonome mais na basi oyo balesaka mabota na bango bango moko malgré que mobali azali to ebi lelo oyo ba femme d'affaires bazali ba femme ba médecin bazali ba docteur bazali to ebi ba receveur kutu ya basi bakoma kozana banzela na bone ba maman ba femme courageuse ba maman ba lesaka libota tout na bango est-ce que ba ebi vraiment ba valeur na bango est-ce que bazali capable ya assumer lelo oyo à part kozala kolesa to koteka ba kozala un jour bakonzi ya mboka to bakambi ya mboka oyo to sona bango bongo to kuta na sima okozela papa liputa te liputa eza nango prinyo sokolingo salini okosomba to boyi makambo akozela liputa enzulu ko bamba so zeli papa ko bamba liputa ti enzulu ki baseki yo yema nzembo ngizaka kunde na iba nga nzembo ana te na yo ka ba uteka liputa na yo ka ngona mte na yo ka ngombe na iba yemba ngote. Conseil msusu na opesa ba fike ba fimingi bakomoyokisa biso soni mukolo yango ezaka mukolo moko mpona ngai namonaka eleki kate soki baboti bakoki kosombela o bakoki kosombela o soki ekoki te oke eteka nzoto te likolo ya liputa bana ebele bazozwa bazemi le 8 mars ba Saint-Valentin likolo kaka kolula na moni camarade atie plante kabelo nga pena kende asombi liputa mais mwana oyo aza bapara na ye bapesaka ye toli babanga nzambe akolanda o baboti na ye baza soki ezali akolata soki eza te akumisika nzambe mokolo esala nini eleki mpe surtout bato bakolanda yo basimba nini le 8 mars mingi ya basi ekoma alata liputa afete kasi eloko motu ya obiso toye koluka epai na yo ezali akoluka koyeba boye est-ce que mwasi lelo po azwa amizwa en charge esengeli kaka recourir pa ya mobali est-ce que po azala tala mwa suki asomba ta mwa elamba il faut kaka recourir pa ya mobali mwasi oyo kozala autonome te na vie na ye. Merci pour pesinga parole pona loba eza malamu eloko na koloba na ba jeune fille ya lelo oyo batala nzoto na bango tete batambola kaka po bakabela bango te esengeli na moto ye moko aluki mwa mesa na ye aluki mwa mosala na ye ya kosala azosala mwa mosala na ye po azwa mbongo akoki mpe kosalisa mama na ye oyo aboti ye akoki mpe kosalisa bandeko na ye lokola yango conseil na kopesa na bino bano ya lelo malamu otambola na ndenge ya kobanga kobanga mpe nzambe osala mosala na yo ovandi esika moko oyebi te mosala oyo nazosala boye kofuta ngai mosala oyo nazosala boye na kozwa lifuta na ngai mpo na mosala oyo yango wana nazwi palo wana mpo na bino lelo na pesi bino toli bozala na ndenge ya bien bozala na ndenge ya bosembo botambola na ndenge ya kitoko eza révolte biso bamama tosala yango mpona kosefortifie pour kotala mingi situation ya lelo mama azwaka peza papa azwaka pa charge ya mama 100% lisusu te na Congo ya lelo ekomande ba mama bazwa charge soko landi na ba foyer belé mama kozwa charge sur 100% kozwa charge ya 80%
papa zo compléter ka moi 20% mon robot. Au moins que maman zo bima 5h du matin zo tika papa ya olala na mbetu. Akeko bunda pour ni foyer et résister. Foyer kota faillite. C'est un peu ça en bref. Bon, comme ça mon bongo eza sonité. Au cause de tangi classe mais aussi opportunité ça na bureau té. Netinga mutna olo bambino tangi classe. Na zi pour opportunité ça na bureau té. Alors na yoka sonité pour so na yoki soni famille na ngeko kufa. Bana ba koma bakuluna. Tant yoka soni zate. Mama olali pongi telema. Ata makala teka, ata mai tambwisa. Po bana no bakufa te, bana no koma bakuluna te conseil na ko pesa yango wana. Oui, oui. Nga kotunde na boye na postuler pour na bourgmestre lingwalo. Na postuler na ocha mutu. Na kocha mutu po na yebi. Ke soki na che mutu, ba mama na nga rai ba kosunga ngai. Ba kochanga maboko na kozwa. J'ai étudié, je suis qualifiée. So na bisino ba papier na nga bo mona que j'ai vraiment étudié. Mais situation mboka les obstenga ke na salate na teka na wenza. Je suis là en train de vendre. Premièrement, le 8 mars, vraiment, il y a une journée à la femme, les zalaka. Mais kolobake basi kala ndengo bike babanda kiko kosala lote bazaki moumbu ya mibali. Mais non, si to komi na aneo ezaki non, moi si parité ezali. Moi ça ko sala musalo pe mobali ko sala. Tout le monde a même dans le parlement, dans l'assemblée, tout le monde a basi ba diriger mboka. Alors là quand on a ça ba fan na ba maman nyoso na linga ba ngomi. Ezaka ki ko zara femme lobité. Donc za la femme pena donc il y a femme na ndaku na balabala na musala. Donc on a souhaité bango ka ba bonne fête. Merci. Congolaise Soudan nous levons nous pour le droit de la femme et là qui thème national nde yango to chitele yango pour na émission na biso ya mokolo lelo to kitaki sur terrain pour na kotala pe ko sona ba mama oyo bazali basi babunda balinga kozala kosala parité koluka égalité dans le sens que ole azela loko ya motuya to eloko songolo pa ya mobali ye moko akobunda to kotaki na wenzi akaba ya wenzi ya lingwala na rai to soina ba mama oyo bazali bongo ba femme forte oyo ba debuyaka balesaka libota batangisaka bana bango moko boki ndenge balobi mususu bayembi kutuna banzembo mais ya motuya ezali akoluka koyeba ba avancer ezali vraiment ba avancer ezali basi le ba ko défendre basi le ba ko zala vraiment autonome ba ko luka le moyen le plus ya makasi ya motuya pour que babimisa moto la bango likolo ba aussi vona bango balakisa na mokilon ke bazali capable. Bravo à basi surtout ya o basala ka mombongo. Bravo na basi surtout basala ka mosala oyo kalezala ko ebana ka keza mosala ya mibali. Ba mécanicien na basi bazali, je dis bravo à vous et félicitations. Basi ba tout le monde a même na ba bus na biso na Congo ba receveur à basi bazali même na monde na biso ya ba journaliste to comme on a bon ba caméra women ba monteur ya basi en tout cas ezali vraiment le côté ko sepela pe to ko pesa bango vraiment ba to ko boa ke la bango ba boa ke la ya esengo mingi to boa ke bango ma liboke ya mbe na ndenge ya motu ya vraiment bazali ba femme à féliciter ba avancer 2020, Soudan nous levons-nous pour le droit de la femme, Bissonnant surtout Bassi, Totelema, pour que ce vrai lobby dans l'Assemblée nationale, présidente Azali Azarokamba, Assemblée, mais Tolingi, lobby ou lobby kuna, présidente de la RDC, Ezala Moassi.